Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. La nouvelle tendance télévision est parmi nous. Comme je l'ai dit, il y a une tendance. Alors nous avons adopté cette tendance. Cette tendance-là est nouvelle. La nouvelle tendance est parmi nous. Plus de 260 000 abonnés. 260 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement encore une fois de plus sur cette chaîne. Lorsque tu écris en noir s'abonner, appuyez ou cliquez évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous. Merci également à Je suis le Kamba TV ainsi que à cette chaîne idéale, Catastrophe, une chaîne qui fait bombarder le monde aujourd'hui, c'est Culture Info Monde. Abonnez-vous de l'autre côté très massivement pour avoir de belles émissions comme ça. Merci à vous, merci à la grande équipe de nos chaînes comme ça. Je salue Gédéon derrière nos caméras sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci à notre Melconcept, Melco, donc lui c'est lui qui gère, c'est lui le directeur de Culture Info Monde ainsi que à JBL Design de l'autre côté sur Je suis le Kamba TV. Merci à vous, merci aussi également à celui qu'on appelle le général Kunz. Je suis le Kamba Kunz, merci à vous et également à tous mes partenaires. Vous voulez faire passer vos articles sur nos chaînes. Notre numéro est affiché plus 243 963 58 56. Vous ne serez jamais déçus, mesdames et messieurs. Voilà, nos partenaires sont là. Je salue SKS, une héroïne dans l'ombre fait pleuvoir de l'argent comme de l'ombre, comme des larmes. Excusez-moi, merci à vous, merci à cette fondation Vida. Cette fondation est là pour aider des personnes démunies. Maman Émilie Maïnga Seti. Moi, Sinzambe, merci à vous. Merci à cette fondation aussi, Action Rap de Jessica Longonia depuis Canada, ainsi que cette fondation Mon CED, Mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies. Depuis Canada, toujours merci à vous. Merci à Yade Onkousou, soif de servir les autres. Merci à Ferron Vouvou. Merci à la maman d'Adriel. Donc, Mingi, il faut autant à la maman d'Adriel. Moi, si vous avez remplacé Satan dans le mot Kwanzambe. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui, on est là avec le prophète Inès. Oh, tu as remplacé Binouba spirituel ou arabe. Il est avec nous sur ce plateau, le prophète Inès. On a eu à parler de son témoignage, le premier parti ainsi que le deuxième parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de. Ce sera notre troisième partie avec le prophète Inès. Bon, aujourd'hui, moi, je l'appelle d'abord frère Inès ou Mwalim Inès parce que dans ce stade, a porté nos casquettes soana. Donc, comment il a point oyoyo, bon, le esprit ni n'aurait qu'au tambola na frère Inès. Esprit wana, il fallait le tambola. Alors, esprit c'était qui premier. Il y a le cas Rosalana, frère Inès, c'est qui esprit à Maïmouna. Alors, Maïmouna, on a zaki sirène des eaux. Alors, on va développer maintenant Nino et comment on a contact na frère Inès pour que kokota. On rappelle que c'est un Mwalim oyoyo afin qu'il vraiment mon nez qui mingi maramu ya bondoki. Il y a ce que tu trouves le belani bondoki oyo. Bah, elle voyait en ça parce que ayende ko exposer mon douana. Alors, il y a un monde de tout le belami awawa. Frère Inès, bonjour et bienvenue. Bonjour, vraiment merci. Bonne santé. Toujours moi, tu as tendance à t'essayer, oui, effectivement, parce que déplacement, tout, il fallait moi, mais est-ce que l'esprit on est comme on l'a noté, il y a un bang qui est dans les médias. Ok. Ah, d'accord. Déjà, niveau matin. Déjà, alors, beaucoup de nana sirène wala maïmon. Bobani na isko travail. Bosolo na ya pesio mboté, on est à autre ce qu'on a la deuxième partie. Alors, tout côté na ngosiko parce que tu tires le plan temps ou expliquer sur moi question mike gani mte bana oya. Tokokina ensemble là. Problème té. Kolo to pambolio, pambola ba onyo so bolanda émission o na kombo na yo Yesu. Amen. Amen. Voilà. Maïmouna. Nde tosukaki na côté autant bazo proposer ba esprit ni le tambola na ngepa mukonja ba jini wana auto benga na kombo ya Chama Oshin. OK. Cela veut dire na lobel depuis na deuxième émission que Chama Oshin aza mukonzi ya ba esprit ba jini wana oyo to bander au travail na ba. Étant comme nazo comme un homme spirituel naza comme bazo préparer nga pona comme maître, il fallait baper sanga esprit oyo sengela ki ba no travailler na ngai. Tangu ma Chama Oshina tunaki ezali na espoir précédent ki o babengi na kombo ya Maïmouna tulobaki bien aza esprit ya mai, aza sirène des eaux.
ase présentaki na kati ya présentation na ye alobaki ke nga nalingi natambola na ye po na monde des esprits tomeka mwa moke koepengle mwa point oyo chaque esprit tobenga bango tobenga ba esprit chaque esprit azalaka na tobenga bango ba esprit ya ba élément ya ba esprit toza na ba élément ya mai toza na ba élément ya moto toza na ba élément mupepe toza na élément ya mabele mais élément sikoyo oyo nga na bandere kotravaille na ye aza élément ya mai cela veut dire babenge na kombo ya sirène baesprit ya mai bazalaka baesprit moko boye bamemaka mutu na succès na épanouissement na élévation facilement que d'autres esprits ce sont des esprits oyo bazalaka résistant makasi mpe bazalaka puissant baesprit ya mai nde lokwa nayebaki secret na bango nazali mpe na besoin ya kotravaille na esprit wana wana les jours yebaka ngo nayebaka ngo nazali dana mwa ndambo ya connaissance ke mai ezoreside bamakambo ebele nde na acceptaki bapesa nga maimuna wana totambola na ye nde esengaki mwa babiloko baparfum mpona bacérémonie mwa baparfum babougie batulai basala nga bakazwa jine wana basala ye batya na waka eza mwa bachenete voilà bapesa nga ye mpo balobaki na lata ye na nzoto natambola nde na nzoto naye na bandeko kolinga otambola nde na nzoto te par rapport ke ya baconséquence ya moto azotambola na jine na nzoto baconséquence ezalaka mwa ebele nde bapesa ye nga ye nakenda mpe na butu nasala mpe cérémonie natiaka na chaîne na butu nasali mpe cérémonie apartir mpe ya cérémonie wana aparaîtraki tokoti na contact tokomi sikoyo kosolola na ye so na kati ya kosolola na ye tokomi sikoyo kotravaille na ye ensemble na kati ya kotravaille na ye il y a plusieurs choses oyo tosala mpo nangi naloba so eloko mosusu a savoir eza ke ntango par exemple bapesaka mutu esprit moko soki esprit wana aza mokonzi aza na délégation ya baesprit mosusu oyo abanda otambola na bango so otali ndeti maimuna wana azalaki na esprit mosusu ya sirene ya mobali tobanda obenga ye maimuna albaka wana azala sikoyo ya mobali ya mobali wana ye mpe azalaka chargé na badémonstration mwa bamakambo ya mike mais oyo azalaka puisse ezalaka ya mwasi mpo na monde sironique eza ke baesprit ya mwasi esprit ya basi bazalaka makasi ke baesprit triton tant toloba baesprit triton eza basirene ya mibali ya basi badominaka bazalaka na pouvoir koleka ya mibali nde nabandi soko kotravaille na ya mwasi wana ntango tokoti na ye ya contact mot de passe na ye nazwaki bamakambo ebele surgir na ye bamakambo nde nyonso tu nazalaki déjà na maîtrise nango nakomi kotravaille na ye na kati ya kotravaille na ye eza esprit oyo amemanga na vitesse amemi nga na vitesse ya spiritualité makasi aza esprit oyo amemanga na makambo ebele mpe nasali ne bamakambo ebele vraiment makasi voilà tala na premièrement maimuna ndenge azana na bandino akokota nao na bamakambo par exemple ya mosusu bato balobelaka si ba porte-monnaie magique si ba valise du bonheur si ba porte-monnaie ancestral voilà porte-monnaie du bonheur pour la yoka voilà ezali ce que c'est là non entre parenthèses babiloko wana ba porte-monnaie du bonheur ba kodia oya kopesa ba maître spirituel ebele balekaka balobaka yango ke wana ezala nango na makila te kisi te bomaka te eza différent wana ezala na problème bayebi spiritualité te so omoni maître spirituel azoleka lobi ndeti par exemple porte-monnaie magique porte-monnaie du bonheur bon porte-monnaie magique bayebi keza mabe nayebi nani premièrement porte-monnaie oyo tobengi porte-monnaie du bonheur eza sous forme ya porte-monnaie ancestral porte-monnaie ancestral ezalaka na jeu moko esalamaka ntango moto aye ana besoin porte-monnaie ancestral
faut que dans le monde de la spiritualité, il y a un secret ou peut-être yo client ou yebate. On a peut-être maître spirituel dans d'autres travail na ba esprit na yebi mais d'autres choses peut l'esprit voyer bisanga ité. Donc ils a toujours na ndambu ya vérité au babomba. OK. Na porte-monnaie otobenga porte-monnaie du bonnet to porte-monnaie ancestral et ça ma ndenge ni. Tant yo zoya eloko ya liboso avant yo zo porte-monnaie wana il faut que nous benga nan bakoko na yo to consulter ba ancêtre na yo za sous forme ya code to benga porte-monnaie ancestral ba musu ba benga porte-monnaie du bonheur to consulter ba ancêtre na yo to benga bango quand bakoya ba se présenter de total ça bango que tous na descendant na bino boye compte tenir ba difficulté boye yende muto apesa biso code OK oyo yo oza ko apporter na nzoto na yo po to soit ma chance wana to pe mbongo wana to activer yango epa na yo ozo kokwa à partir ya wana obanda komona makambo efunga obanda komona pe mbongo ebanda pe obimiselo mbongo banda komona mbongo obanda komona pe ba makambo ezofungwa mekeni mais ezala moi dire peut-être musu bako sala ngo musu ezo 5 ans omoni après 5 ans ekomi na moi ba caprice komi na moi ba conséquences ekomi ko répondre lisusu ndenge te papa ekomi bien tant yo momona ki ndenge bandere okende ndenge ekendele te eluke sa nini ozonga lisusu epa na biso po luko yeba nini esala bongo ndeso côté ce ko ba proposer ce ko likambo makila ozomona ba proposer likambo makila ndenge lokole esala bongo voilà ndenge esala bongo c'est comme na caprice eluka mususu baneza la sacrifier to mettre calcul bon mususu totali to bandi osala calcul ya ba comment na mutu mo pe comme si na point que et comme so calcul bena makila oui comme makali comme osenga que makila sikwe kota ibete bambule za la sacrifier ibete mwana pas za la bambula mwana za la sacrifier pour y répondre le lenye sengeli pour so sali bongo te et répondre te c'est que yona yango te suki bongo ndepe suki bongo pe mabepe ozalaka ozomona mabepe ozala mais liboso batu toloba ke ezaka na ba conséquences te omoni porte-monnaie ancestral to porte-monnaie du bonheur ezaka na ba conséquences te ezaka bio osela ngo mbongo nyonso o mutu akomi kozwa na monde ya molili azo utiliser ngo esengaka makila esengaka makila ata nde to banda osala ba démonstration to bimisi mbongo topesi mutu so olie mbongo wana ilia ba literature ya makila na nzoto ne olo yo koyeba te mpo baesprit wana bafonctionna na makila ntango okende ozwi mbongo azoya eloko eza lokwa carburant na eza makila akodéplace pamba te akodéplace pamba te baza baesprit oyo baza basanguinaire bafonctionna na sang donc jamais bako accorder yo eloko mobo ya makasi bongo kaka ya ofele te na maimuna na bokoma ekobimisa nde na maimuna wana baporte-monnaie magique bato bazoya bozwa ngo bavalise du bonheur wana bato bazoya kozwa ngo baporte-monnaie ancestral wana bato bazoya kozwa babiloko wana kende siko pli loin dehors ya babiloko wana ezalaki mpe na badémonstration ya bambongo parfois mosusu na kozwa peut-être $10 na sali multiplication et comme par exemple $100 de yo combien le roi né mon maître spirituel bon nalikaki ebele nakomaki ndenge moko te nalikaki nde ebele po ebele baloba bamakambu bana maîtrise nango okangi pena boye pas $10 ekomi 1000 $10 ekomi $100 nakozwa $100 wana na multiplie yango ekomi $1000 eza banimero ya bongo ebete na kozwa makasa nazwi makasa nasali prière ekomi mbongo mais bon baguérison to mosu maladi baguérison bandeke kosalama wana eza eloko te bambasi wana eza kaka esprit nde bazwi batie kati ya motu eza kaka eloko ya kokanga esprit wana olongoli moto atikali guéri po eza bamakambo ese passe sur le plan spirituel tokotraite yango na monde des esprits ozo comprendre na monde des esprits ezaka na hiérarchie so nga na otambola na esprit oyo aza likolo baesprit nyonso baza inférieur na nzoto ya bato baza oblige batosa aza oblige atosa mpo mokonzi apesi ordre le monde des esprits eza na discipline na makasi ya bongo mais maintenant on a aussi un problème tena esprit maimuna pa mobali ya mobali maimuna nani albaka
Pour yo, comment on va la bango bon. Wana eza maramususu na ndenge nini oyo ya mobali wana bango bayebi ndenge nini baentretenaka relation na bango yo mpe alliance oyo osali na esprit wana ayebi mpe ndenge nini aretraite alliance na yo so esprit wana mwasi susu ezalaka nini ye ezalaka po aséduisaka nanu mobali po baesprit sironique ya basi bazalaka mingi na esprit ya koséduire ata yo peut mettre peut-être mususu oyo zo travailler na ye on séduit yo bando séduit yo na bambongo romona mususu osale loko mota l'occasion de rien omoni mususu na butu bosolo na bia na peso mbongo mobwe na tongo ede mususu la mugi na tongo boy moni mbongo nga mususu prometaka mususu $500 mususu $1000 ibete mususu $300 to pe $100 après sur un bongo eza le roi peut-être mususu cadeau offrir yo so tango salo ba cadeau bongo yo pe o sepela o mona gazé esprit moko boye ya bien o yo esengeli otambola na ye so na sima ba cadeau aneza na piège ezaka ndeni so abandi ko peso ba cadeau bongo a lukosko boko na relation ya mwasi na mobali o banda ko apparaître lo na butu po ba esprit na mona bango nde bazalaka na il y a plusieurs des esprits bazalaka ba chômeur balowa ba chômeur basala eloko te so soka yoki ke bazotia ya contact na mutu basepelaka eza lokwa bazwi mosala eza lokwa bazwi mosala azwi accès avisitaka monde oyo bato baza facilement azala contact na mutu atravaille na mutu eza eloko basepelaka nango nde baluka peut-être mosusu baoffrir bango baopportunité moko ya bongo so ntango baoffrir opportunité moko ya bongo ye mpe aza na mission ye bati bovivre nde ndeti maimunaka na piège eza nini ntango bokoma yo na ye mwasi na mobali aza na premièrement esprit moko baesprit nyonso ndeti baesprit ya sirène baza esprit moko boye balingi nanu makambo ya nzoto makasi yango monaka ata moto aza possédé par un esprit sironique badésir ya nzoto ezalaka annexé donc balingaka nzoto makasi parce que baesprit wana bafonctionnaka bongo bafonctionnaka nde na basperme ya mibali ozo comprendre pourquoi basperme wana eza na barole ejouaka na banzoto na bango eza lokola erégénisaka bango bazorejeunir à partir ya babiloko wana po esprit ekozalaka aza mokolo arumeli mais azo apparaître lokola jeune kaka eza peut-être à cause ya babiloko wana na makila déjà babiloko oyo bango balingaka vraiment yo popesaka superbe no mais tant déjà yo na bokomi déjà mwasi na mobali abino bokoma pe mwasi na mobali bokoma mwasi na mobali abanda ko apparaître lo na bututi abanda ko apparaître akoyelo sous forme ya femme de nuit akoyelo pe sous forme ke physiquement boye peut-être bato bazomona ete mais yo ozomona ye bato bazomona ete mais yo ozomona ye boki mpe bopase rapport na ye bato bamonaka kosala bamouvement ye azomonana te so bokoti na ye alliance ya bongo ye soki abandi kofongola yo sikoyo basekret spirituel ozokompa abandi kofongolo basekret spirituel abandi sikoyo mpe soko banimero ndeti par exemple ya batrafika bato oluka diama azoluka eloko akolakisa osala boye ezwi eloko boye esala mpe se ntango ake mpe bomoni tu ake olukakangi diama monene okianga ezalaka mpe na sama donc bango bana facilité opesa bato ba richesse parce que babiloko ya se ya mai ezalaka ba richesse mpe ya sous-sol ndeti badiama bacoltan eza babiloko eza na se ozomona yesu aza na facilité ya kofungolo na zone wana donc baa na facilité ya kofungolo na zone wana amemi yo na vitesse so soko oyebi kotambola na ye te il y a des conséquences oyo ekoyaka na ndenge nini esprit wana okozala peut-être abandi kopesa bakado abandi omemo bongo boke na ye mosusu okomi na ye na relation ya profondeur au fur et à mesure okota na relation na ye yo affaiblir yo spirituellement azo affaiblir jusqu'à ce que oya koaccomplir mission na ye mission ne ezala ndenge nini akozwa yo amemi yo na sama ekuna na monde na bango sikoyo na monde na bango kuna okomi kovanda
so parfois mususu arrive kosali voyage astral na ebokiti na monde na bango oyo ozongi wana soki amemi na monde na bango libela amemi na monde na bango kuna libela okomi esclave na ye peut-être akopesa mosala okoma osokolele basous-vêtement okoma osokolele basoutien donc okomima mwana mosala na ye okoma osokole makolo donc kuna oza su mobali na ye te mais okomi esprit so otala ata plupart ya bato baosala succès na monde bazoutilize mingi baesprit ya mai parce que baesprit ya mai bapesaka bato succès facilement mais bazalaka na bacondition ya makasi bacondition wana soki orespecte yango te ezalaka vraiment mabe yango moni mutu ntango azosala eloko ifo ayeba nano eloko yango asala eza ndenge nini po spiritualité po tambwa nango malamu fo ozala encadré fo ozala formé il faut yeba monde oyo ozoopere fo yeba mpe na nature ya baesprit wana ifo yeba mpe ndenge nini bafonctionnaka mode de vie na bango ndenge nini bazala oyoko arrive peut-être ya mosusu esprit wana asenflammelo to atombokelo so oyebi bafaiblesse na bango te ndenge nini okomaîtrise akosala eloko ya mabe mosusu abelisi oyo liboma otikali bongo omoni par exemple ya mosusu yo vi ebebi ye azongi naye na monde na bongo donc eza babiloko mwa bongo nde na esprit wana tosalaki na ye babiloko ebele naoloba nazwi tama nazwi temps otravaille na ye tosalaki ne banimero ebele eza na banimero mosusu par exemple ya mosusu moto ana besoin mosusu ya pouvoir wana toloba mingi ya bato baza ndeti bato baza élevé mikonzi aza na besoin autorité moko boye ya mosusu omona orecommande abige kende par exemple ya mosusu na ebale ya na fleuve na biso ya pompage wana osala baprière wana kende kote ya pompage wana kitsuka akorecommande mwa retraite kuna peut-être ya mosusu ya 2 jours wana oui tobanda okota mpe baretraite il y a d'autres cas po tosala ngo foza na état ya jeune bino olia te nabi olia te ozomela mpe te ozosala kaka baprière ozosala bamante ozosala baprière ozosala baprière jusqu'à ce que okosala makambo mona ya biso sikoyo esili kende yebisa ye boye ozomona ntango okende mpe osali moto asali bongo pambala mwa amoni makambo esimbi so avec esprit wana omonake ozwa succès ata na temple na yo okozwa succès donc ozwa succès makasi spécialité ne lisusu ezala domaine ya basi so oza na jine wana emai muna ndeti duwa ya babibi oyo ya basi tobenga basi eza pasi posala yango simba te eza pasi posala yango simba te oyema okozalaka ya motu par exemple po mingi na ye tobandaki kotravaille si bamakambo ndeti ya basi bamakambo ndeti ya bambongo me makambo ndeti ya babitumba tozalaki na baesprit tozalaki par exemple na baélément oyo tobandaki kotravaille na bango ndeti ye par exemple na badomaine ya basi moto akoya mosusu wana besoin alinga mwasi moko boye naza na besoin ya domination bakanga bena basi mpe na kisi oui bakanga mwasi na kisi bakanga na mwasi mokanga na kisi ngai pourquoi pas nga kutu na époque wana basi bando alinganga bango moko nga na bande nanga kolinga te bango moko ade bolinga ngai ndenge kaka mwasi otala ngaka so atali kaka na misu boye esi na domine na ngai donc ozala ndo okende na mobali ne boye soki misu ne fixe nga nasali ata boye nabengeka na misu boye azoblijaki atiki mobali na ye aye kozonga kaka kote nazalaki po nazalaki deja na domination naotambwa deja na ye moko ye kuta osepela ozwa esprit wana otiaka te mpo eza lokola na olukele bamachete donc soki obimi na fi wana automatiquement akoti il y a un mosusu oyo obimi na fi wana ye akozwa étoile apesaka condition ntango yo ozobima na mwasi wana par exemple mosusu ozonga osokola te okeka bongo olali ye ntango oya na butu ayebi babiloko nini oyo akosala akoki kokapte mwasi wana akangi apartir na azwi baétoile na ye azwi bamakambo na partir na donc afonctionnaka bongo
d'ailleurs kutu yeso oza na ye mais lo nda linga te ezake oza na mwasi na ndako donc ya lingaka te oza na mwasi esika moko da bato ebele banda kote oui aza na sirène lobo mwake mwasi na yo aaccepte ya kose soumettre epa na ye ndenge osalaka yo na ye mwasi na yo na ye bakomi koyokana so ezaki boyokana te aboma mwasi abongo akoboma oyo aza bongo so ozwi mwasi otie pembeni na yo akomi na ye ma kovanda na esika moko aboma na yo apete akoboma ana facilité acréer mwa eloko moko boye mwa accident mwa maladi moko boye pu moto akufi mais akolinga mingi yoza na vie impudicité oza na vie ekobo yoza na vie ekobo so na bito tozonga na moke ntango bokomosimba na pena bosala bavoyage astral plusieurs fois voyage ya liboso bokenda awa voyage ya liboso tokenda na mai tokendama na monde na bango naketi na royaume na bango na visite mpe ti esika ya bandeko betela biso na obimaka na ondeni bokendaka na mai nini mpo bokoma na monde wana voyage astral ntango na bandi osala nanu voyage mpo na bandi kosala voyage astral na ye na bandi mpe kosala voyage astral nga moko ok voyage na ye ezalaki ke aya asui yo na minute omona par exemple bodisparaître ya mosusu bose retrouve na endroit moko boye oyebi yango te na endroit wana okobanda omona mpe baesprit mosusu baza wana eza lokwa bokomi na ville moko ti donc mpe bato oui baesprit mosusu bazaka lokwa bato il y a des esprits mosusu baza ma lokola bato donc esprit mais aza lokola moto donc omona ndenge bato baza ndenge esprit wana aza nde omona bobandi oyo otambola na ye bosali ne voyage wana botambolo visite monde na bango ye moko abandaka koexplike o bamakambo omoni ndeti awa eza esika na ngai aza mpe na famille mpo baesprit bazala mpe na famille aza mpe na bafamille na ye aza mpe na bandeko na ye okokutana na bango mpe osololi na bango mpe soki ta na bango ekuta na ye ekoki aye azongisi yo ozongi ye atikali na monde na bango so nini omonaka pena oyo ekaptaka yo bon bandako voyage ya liboso namona bandako nasa mai wana eza na makambo ebele namona bandako namona bamituka eza baconstruction moko boye pour le moment ano na mokili namona yango te ozomona baconstruction moko boye bandako moko boye ozomona etongama ndeti na baargent mosusu ndeti na baordo bandako moko boye donc vraiment très mystérieux mpe très kitoko makasi très kitoko donc très kitoko eza mpasi otambola bozomona bamabele ndeti oyo biso tozalaka nango ya mundu te baveni na bango eza vraiment macadam propre kitoko baimmeuble bandako ya kitoko bandako vraiment kitoko bandako ya kitoko bato namona mpe bato physique boto bato na mikila to nde bon esprit tolobaki ke azwaka forme oyo ye alingi ozomona esprit akozala par exemple aza sirene azalaka na ye na lopele na ye soki par exemple mosusu aye bolingo yo na ye oya na lopele te akoyama ndenge mwasi mpe azalaka asedegize nde mwasi azalaka aye bosololi bosali makambo na bino esengeli bosala soki mpe asepeli aye ya ndenge ye mosusu na lopele akoya na ye bongo so asepeli ma aya na lopele ne ndenge azalaka akoya so problème eza ke vi koyebi déjà ndenge esprit ayela ozala noka na maîtrise okobanga te mpo oyebi déjà aza motu eza lokwa napesa exemple mo eza facile eza lokwa boza na mbwa moko bo aza méchant na lopango omona mbwa wana bato aveni bobanga ye mosusu bolenga ye mais yo mo mokolo mbwa oza na facilité ya komaîtrise oza na facilité ovanda na eza ndenge monde des esprits ezalaka eza ndenge monde des esprits ezalaka nde omona ye bongo bosali na ye bamakambo bovivre na ye bosali bamakambo ntango amema na bina namona makambo ebele namona babilamba mosusu naya komona yango après quelque temps na baclip ya bamusicien elamba ya liboso oyo nga namonaka moni baseri wana no ya chemise wana ebima wana oteya na mokilo bakizubana te ya chemise
nasi komona pe chemise yango esalaka mwa succès après temps eli mwamba yango eza su na succès te euta nde kuna bachemise ya kizubanata wana surtout namona yango ekamusanga mpo ti nabikaki na sa moi na vivre na sa moi natikala omona chemise ezalaki na ekoti te est-ce que namona yango baesprit balata yango do intéressanga makasi bon to namona babiloko wana après quelque temps na yo mona so babiloko wana yobima na monde na biso après ba 5 ans pour plupart ya babiloko oyo monaka yaka na monde na biso esala succès avant barivage wana eya ebanda kuna ebandi kuna papa kuna basaleli yango succès nango esili bayeba bimiseli bino soko boye mpe bosaleli yango so succès nango esili donc makambo nyonso to oyo omonaka ndenge mokili ememama eza bamakambo ebandano kuna ebandaka kuna oyo bamodele bandako oyo bamodele bamituka oyo bamodele babilamba oyo bamodele bamakambo ebandano kuna na samai ebandaka kuna na monde na bango oyo bamodele baplante bameshe eza kuna oyo baplante ya bameshe ya midele ya milai oyo esalaka ebanda nano kuna eza na eloko moko te oyo physiquement ekokobanda boye saki euta na monde des esprits. Mais est-ce que na esprit wana bobotaka pe? Bon, na esprit wana tobotana ete. Mosala obota te. Tobotana ete. OK. Tobota bon. Il y a d'autres choses pe na monde des esprits ezalaka ba vérité pe ezalaka cachée. Eroza peut-être mususu bobotana ye akoyebisa yo to comme akoyebisa yo te. Abombi. OK. Mais est-ce que soki obotina esprit ndomonaka moto ekoma makasi okokabwana na ye me bana wana baoreklame bino relation esala nini ezonga mpo na monde des esprits mpe bajustice ezali jugement mpe esalamaka bana baoreklame papa bango bana baoreklame papa na bango oza oblige ozongana na mwasi wana mpo bana bavivre bana bazala l'important faut bomana on bana donc yango mona na ba service mususu à délivrance ata bazana na ba femme de nuit muto monia na femme de nuit quand ezo résister bobondeli po na ezo résister bolandela na relation na pe omona mususu na butu aza déjà na bana abota so ezana ba service o esalamaka bobandi na koboma bana des relations sikoyo ya mwasi na mobali divorce salami de na kati ya divorce anomona pe mutu akomi libéré po ba esprit wana presque ba esprit ya mai l'esprit ya mai ba se déguisa mingi na ba sous forme ya ba femme de nuit. OK. Ba se déguisa mingi sous forme ya ba femme de nuit ezaka na objectif bakanga ba étoile la bato. OK. Bakanga ba succès bato bakanga ba vie bato ba bebisa vie bato. Mais ce que na maimona tibo osala ba mwana tout awa temple nous allait kaka. Oui, temple ezalaki. Ayaka na temple maramutu. Bon, oyana ndeti so batio déjà contact. Na esprit wana. Ezaka te likambo pour apparaître. Il faut que kana temple. Donc temple c'est bateau ne boya oluka solution. Temple c'est sika o bato bazoya ko consulter bino. OK. Nde à partir ya temple nde to selo ba makamu. Esili. So azaka même esprit moko no zaki ne tisuka to okotsaka sous esprit. Te nazaki na ba esprit beli. Wa ye maza esprit ya débit. nazaki na baesprit belo na ndeko travail na ye avant esprit mosusu bon nayaki obeba na bango nasi na baémission oya na koexplike po olata esprit na bango donc te problème ya baesprit mosusu eza kolata ye te eza ozwi numéro mot de passe na ye obenga ye sika azali yango motu na yangi na place wana eza ke na maimona ekomaki bon d'accord ye na esaleli eda mingi nabelela numéro mosusu oyo koza plus puissant que bon ata oza na ye ezala pe obligé oza na baesprit mosusu mpo ezalaka te ke so oza na esprit wana nde biloko nyonso tu ya osala te il y a d'autres choses eza spécialité na ye mondeti baimona wana mosu eza spécialité na ye te ndeti okendeti par exemple na domaine ya makambo ya bitumba ye eza domaine na ye te makambo ya bitumba eza baesprit mosusu eza ye te
so lingo lukaye lukena makambo mususu ya basi succès basi bolingo succès ba makambo ndeti ya mbongo bo ba bloka ba cimetière wana ba tombeau wana pokumaka ba esprit ya cimetière baza ba esprit ya terre ozomona baza ba esprit ya mabele ba invoka ka bango il suffit oza na code na ye oza na code ya esprit wana ozobenga okobenga ye ndeti mosusu esprit oyo tonabenga kaito ya chine kaito ya chine wana azalaki esprit bande kouta cimetière ozomona aza esprit ande kouta cimetière ya bande koya baesprit mingi ya cimetière bazalaka esprit moko bazalaka très colérique bazalaka très colérique tobande mingi koevite ndeti ngai na bande koevite mingi kotravaille na baesprit ya cimetière eza par rapport ke baesprit ya cimetière ezalaka so ozotravaille ne mingi okoma koaffecte yo okoma obimisa solo ya kopola ya bibembe donc babiloko moko boye ya bongo okoma na basymptôme mpe ya bien te. Voilà, très bien, merci beaucoup. On va chuter par ici. Merci beaucoup pour la résolution. Partir mais question moi vite fait na tuna. Il y a pena mutu moko au sela pe service otinda la likola tombe tola les bembe moko sonde. Bon, wana ezatenga ndem na otinda. Esprit. Eza ba esprit ba recommander. Donc so côté déjà temple, oza obligé. Dans ça non. Nous surtout au bolo bano au sala. Bo so salité ils ont toujours des conséquences. Mais est-ce que vous pouvez aller à bâton? Pourquoi pas? Mais ça va arrêter tout mususu. Le mususu ça va recommander. Aucun de la cimetière par exemple monsieur est-ce qu'il va condamner? Le cimetière ni de ça là bon, est belé. Anakin. Est belé. Est belé. Bon, recommando par exemple kende mususu ya mususu na cimetière mususu ya Kinkole, kende mususu na cimetière ya Kituka, kende na cimetière ya Bo. Mais ba cimetière à Gombe wana ya kana ba force belé pour bomba ba cimetière nyonso ezaka na ba énergie makasi circuler. Cimetière nyonso ezaka na ba énergie makasi circuler. Soko nous expérimenter ngo kende na butula na cimetière. Ezana makambo oyo mona. Donc on est dans le monde mususu cimetière ezana ba énergie ya makasi et circuler. Ezana ba énergie ya makasi circuler. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin, frère Inès. Tous les années, dans la 4e partie de M. Zoya. Bon, dans la 4e partie, tu as la différence, il y a l'esprit, tu as travaillé na bango. Tu as travaillé na bango. Babiloko babande ko tinda batu sala mwa ba makambo. Ndenge ni poko lukoko mana puissance ba matiso grade do ba makambo tele. Voilà, très bien, merci. Numéro de téléphone. C'est vrai, numéro est affiché. Trop bon, affiché numéro na yo. Mais un peu sans mon car na moto tant que ça mon numéro ça au Betaka plus 243 97 94 69 068. Au Beti sous plus 243 85 26 41 173. Donc on a sur bengi directement au kutani na biso ozana problème moko za spirituel. To pozana ba makambo simba te poto kota na mozindo to lakisa ndenge nini monde spirituel et bébé ça va faire ba. On comprendre que kana wana ndenge simba te ce sont des choses qui sont spirituelles. Ndenga biso ndenge ba msupe bazo sala to yeba ko orienter Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. On était là avec l'homme de Dieu, le frère Inès, qui est aujourd'hui devenu prophète, mais autrement, Azalaki Moualim. Alors, on va se retrouver pour une nouvelle partie, 4e partie Nabiso avec le frère Inès. Restez toujours branchés sur nos chaînes, vous ne serez jamais déçus. Portez-vous bien, au revoir.